TV na pesi biso basombote bao baza na conférence bao bazo ko intervenir avant biso na saluer intervention ya papa na biso PMM Matafifar vraiment yesu ko répéter ba biloko yo to uchi koloba mingi na ba conférence sur leki ezangande kona bino apôtre Ndosh na koti lisusu malgré tout opinion batu mususu balingi koyoka fois ba pasteur susute na radio mais to koti tozaka ba wana to kokima mutute. Je crois que nalingi nanu na banda ko répondre mama na biso chikulu basikoyo na ko préférer tango ndeko moko na biso aza kozwa maloba alobaka beaucoup plus selon ye atiaka a généraliser batu te ezana batu susu balingi nzambe atikala na nzambe bamonaka nzambe na bafamille na bango bamonaka nzambe na mabala na bango bamonaka nzambe na bavi na bango donc batravaillaka bango bazotravaille elongo na nzambe eza mpe na misusu balingi koyoka ata kombwa nzambe te c'est-à-dire soki oza parmi bato balingi koyoka kombwa nzambe te alors folobaka beaucoup plus yo ngai nalingaka kutu bato wana te ngai nalingaka kutu koyoka balobela telekama nzambe te ekozala bien ke otiaka to non parce que tant on a côté tout aux généraliser batu nyonso baza wana kata ya radio batu nyonso bazo kota no woni zali selon yo selon croyance na yo parce que ceux qui balobi kinza mais ça la nyonso pourquoi toujours souffrir ceux qui nous ça nyonso il faut bakanga tous les églises parce que on a plus besoin de Dieu parce que Dieu a déjà tout fait alors tout ça on a besoin ya ko raisonner ya ko zonga susu na ba point wana te po to koloba mingi kaka likolo ya malba o lobi kinza mais ça la nyonso. Alors, tous on a été pour nous côté à Kabatu na ba conférence, mais surtout pour nous parler kana où ils allaient important na pour nous aussi kolamboka na biso. Tant que bazo kota de kamba pouvoir, beaucoup de na internet, beaucoup la comment ba président na biso bazo sala ba alliance na diable. Beaucoup de la comment bazali ko investir bango na ba loge. Alors tant que biso tozo combattre bitumba oyo kaka na nzoto tozo bossa na une partie spirituelle que batu wana po bavanda ti makili to tanga eza aussi pour na bénéfice ya ba alliance o bango bazo sala bazana besoin makila wana tanga pour na énergie na bango c'est-à-dire tango mutazo ba ne bloko na te ko tata internet o comprendre pouvoir oyo efandisa mina no wapi avant ekoma na niveau ya batumite mawana bazana nango ya kokoma tina niveau ya ko ekouler ça na dimension ezo couler wana faut comprendre que eza ba sacrifice bazana nango besoin. En tout cas thème ya lelo DCV est important ndenge ozoloba ke eloko ni memi distraction na kata ya biblite na biso ndenge na loba boye mongune na biso ayebi biso malamu mais biso to yebi ete. Pourquoi to yebi ete? Parce que toza na batute o penza bazo pesa biso ba information o esengeli biloko noso o na lobela to lobela ngo eza o papa PM alobi to lobela ngo tout moment toujours rappeler ngo chaque jour mais tellement la répétition est la mère de la science to koki ko bosenate ko répéter le sous ko lobake information kutaka cher pesa base na kati ya combat omoni tangu banguna bazoe babiso malamu bazana ba facilité ya koyeba kobuka biso kitoko pe ko attaquer biso na ba domaine nyonso surtout parce que likamba ba vidéo to uti kolobela ngwa tout moment bande konanga ya tuka o bazoka biso na otango tozo bondela biso tozo luka biso gloire te na kata komba baye ba yoza meilleur journaliste tozo luka biso lokumu te baye ba yonde oyebi ko pesa biso ba message non en tout cas on pas to yokina nous te to mona vidéo moko te ba taper perdre ba sali baloba ke tozo ila bino kuna na poto tozo ko attaquer bino nanu te tozo mais tozo la surprise na attaque tozo la surprise na visitation mais pourquoi pas toujours comprendre dans le mystère que c'est ngi to kangana ni minoko na biso to bomba nanu ba charisme na biso le problème c'est quoi tout le monde alingi baye ke ya yebi. Tout le monde veut devenir un politicien. Tout le monde a l'ingabimisa charisme qui y a bien côté tout ça nous a découvert atelier pendant des dangers. Non. Tout bomba mystère na biso tout côté na action de tout longwasiko na malobezanga d'action. Pourquoi tout lembi? Parce que biso nyos ba congolais la majorité ba ebe kende to ken élection boye bi na filé donc
plan B la quitté donc de to kindeka balinga te to kolonga kaka peuple ko telema en tout cas peuple ko résister tangu parti kuna ya benemi balobi ki congolais akwa ko résister pendant 3 jours ya marche ya lit bobi te non congolais fa telema kaka fa telema mbalo eza mbalo yo donc mbalo to kolimba te c'est vrai congolais mais ko manifester moi volonté na ye mais tu ko mona bande comme sur le terrain comment bazo massacrer bango mais ce que tel na Syrie lelo bazo kufa mais bazo bimakaka alors tokolba mingi te sikana po ndeko sa ko talba pona ni yoketi yopepi no kufa donc to lingi vraiment sur ba polémique wana te ya kolobaka na balanga juana mais to comprendre que ezali manque ya résistance c'est-à-dire muto o bengi résistant o azo ko résister na ba moment nyonso tout difficile pe o ezali impossible mais yazo résister toujours azo persévérer ti à atteindre but na ye ndenge papa na suti chalobi ke yefa kendeli kambo o tina suka. Et là, on dit que comme une discussion pourquoi tu lobby trop mes actions mouké. Donc, quand tu as malobé qui mingi, action penza ya malunga et monisa mite. Ce qui te bêti kengo mambata, tout le monde faillit ba publicité bandé à kengo zo qui mbata ko beta impoté comme kengo bozui na occasion ndengwana. Mais bino bazo sasa bino bazo ko boma bino mbata pa mato beti kengo awa to munongo lokola miti loko mosu kendenge. La vidéo où il peut s'arranger kande ya mona kabili wa en Afrique du Sud ya kolbaki ngana zana bagarde de corps nangai pembeni ya kanambe tout ça ndi baza bongo bayo kanka basora nangai mais catégoriquement ce qui ngana zali président na zana bagarde de corps où baza aka na yo baza tout autour ya pembeni nangai funa longola bongo na minute wana keba kupe sur basali pere ba kukufa parce que na mundi bongo baza bayo kanisi ba traître les amis la vidéo wana suri pona ngai bandeko baza opportunité au coup de la même nande de persona pasteur en tout cas avec beaucoup de respect tout ça quoi attaquer une ndenge ya mabete mais avec beaucoup de respect oyo ngapi na respecta ka ba collègue basali nzambe en tout cas toujours commettre des erreurs bandeko ne ya ko lobaka ba secret ya bongo na ba vidéo ya ko lobaka ba secret ya bongo na ba YouTube ko fichier moi tout moment. Vous préparez beaucoup de ceux qui Niger, ceux qui Assol, ceux qui Lukuta, n'engin de konangai Bishop Elisa Lekaki, ya kolbaki no, ba ok ceux qui Niger, ceux qui ni bolekishango na YouTube, patazo tala, mais na éviter ceux qui ezali ni vraiment oyo biso tozo lokame. C'est dans ces cas-là mungu na facilité à attaquer biso, à menacer biso, ay ba ko ba déjà ba stratégie na biso nini obiso to linga to sala. No biso tozo yeba mungu na te. Mais mon goût biso c'est pourquoi azo sala nyonso pona affaiblir biso omoni révolte tant que tozo bilamo o abeni révolte na kata biso bat bazo révolter il a dit donc mutu fois présenter action moko violente alors action wana tangu moko présenter mais eza ko suffire vraiment te pour kapena ndi ko bamisa pena monguna zo banga biso pinza te azo meka ko banga biso moke so bito continuer et ko bamisa suko bien mais ça bandi ko sentir que bateau ceux qui va continuer à lire ou va multiplier encore des fois na bango trop comme on a problème ça dit quand peuple bon ba yambi na mboko yo bakoza un problème pour na bango lobby na kati ya territoire na biso pona ali mboka ndenge zel ko kende pour notre nangai moi mokusi na kata donc eloko pe bomi biso kata na bituma na biso ali manque ya considération entre les combattants c'est-à-dire bandeko ya Angleterre bangonde balingi balobi peut-être bango bazali bata France te bango bazaba na mike bango bayesima donc opinion bata France c'est à considérer te pas bata Angleterre opinion bata Angleterre à considérer te pas bata Suède nous senti que manque ya tolérance ya koyoka pe bida baninga ya kosala pe ba opinion baninga eloko wana ezali pe kosala faiblesse na biso c'est-à-dire nga soki na lobi nga fo ya ngande tika ya yo eza zéro donc c'est eloko wana en tout cas tout luka to réparer yango to korape koyoka naka et que biso bata France to zape na tandima na bata Suède to zape na tandima na bandeko ya Hollande et kosala biso bien mingi soki to za na tolérance wana makati na biso et puis Nakolo baboyeke ya sukuna kolo ba chaque pasteur o ya koti na kati ya liti oza la pasteur apôtre bishop tout ça ndeko moko abisaki mo ya loyenge c'est-à-dire mutu na mutu sengeli a garder identité oyo ye azana yango donc tant yo na liti comme pasteur sengeli yango liko bateso ko na liti comme pasteur
okamati ki passer na yo bwaki okoti na balangage n'importe quoi obandi ko imiter tous les langages banzembo nyos pat bazo pour koti na rythme wana non je crois de ceux qui toyambi un député ou aza considéré député tout le ba député to mi président ni par exemple président Diomi Dongala ala président parti chrétien à travers Chichi toujours zoyi na considération kaka wana ya président d'un parti to ko balete que non ndengo yé na radio na biso boye fugwa kana ni tazaka no wana président parti osaka tout court congolais non en tout cas biloko wana eza malamu mingi te na ko préférer mutunyo so ayi na catholique osa pasteur au côté à batute mais garder un peu dignité na wana et que ça la yo malam parce que combat te mutu kubwa kiso kazaka wana pour koka kubwa ki pasteur na yo bandi ko n'importe quoi au bandi ko sala makambo ils permettre ko pesa batu accès à critiquer tous les pasteurs pour une erreur il y a pasteur moko tous les pasteurs ba comme crucifiés tous les bishops ba comme crucifiés alors tout garder un peu dignité na biso ceux qui va passer bozo ndangai tout garder un peu dignité na biso tout combattre tout la capacité à combattre na carte ba finance na biso na prière na biso na ba manifestation biso tout manifester yo ba toza pasteur garder identité na wana no kité erreur na ya mukie kaka et ko pesa siko mutu abimisa sans malobo abumba na poche na contre ba serviteur na kando ba mso linga ba pasteur te akosanzi longa pona erreur wana en tout cas DSV na zongi studio micro esalimo mikolo nazo kote na bisote mais toza na biso longo nzambe a pambola moko na moko to continuer toujours lit na biso to lembete toza toujours ba résistant ya solo penda selo komba ndenge sengeli et boto DSV na zongi studio maloba et boto apôtre Ndoshe Zohoba Belle na intervention kitoko oyo osili ko sala na banzi bande ko bolandi lelo toza kolia biloko ya kitoko mata fifar papa na biso apôtre Ndoshe commandant Okito mama na biso Iget mama Marthe oyo bozaliko lesa ba congolais mokolo malelo ezali bilei ya solo tokende epa ya trésor mpwati toyoka ye eloko nini memi distraction totale na kati na lit oyo eloko nini memi loba yango mpe nzete ambila tozokata betap tokei ozana maloba. Merci Mboutananga DSV, bonsoir. Bonsoir pour la bande connue surtout à Radio Listolo, ba auditeur et tout, na ba o baleki et puis ba o bazana na conférence. Distraction outi wa pipe continuer nini. Bon, moni fenga na wolinga na rousa le fort na vanda pena na thème oyo. Pour na robana na ko d'abord que combattant na milieu na biso lele comme na un slogan. On comprend nini za wabo moni papa wemba kati kwa faidingwe batu wano kata kwa faidingwe nini kamwa marambango ezali na biteke batu nyonso mais ebele vraiment ba koti l'esprit wana de comme na un slogan mama moko lobango azali pe leka na radio na okala babimisa collabo et tout mama feza aloba série mokeno qui combattant à la congolaise série ba va menacer mais là le but vraiment que oui maman là a raison que qui combattant à la congolaise il y a un ennemi distraction en fait il y a un ennemi distraction ils ont bantabate ils ont banzoité ils ont peu ba iPhone ils ont peu Facebook ils ont batunde ba memi distraction na kati ya lit. Pourquoi la zone le parce que les abattunés baza ba acteur à makambo na le bango toujours papa DSV yebi la qualité n'est pas la quantité malheureusement biso to mise plus sur qualité et moins sur quantité na le bango toujours ta vraiment 5000 personnes ba valable mais on a 100 personnes ba valable les 5000 wana alors ceux qui vraiment te lignent je pense que comment c'est comme un noble il faut comment sélectionner qu'on trier ba combattant et surtout bato la zone bimaneti ba leadership ba leader ba bimaneti ba porte-parole ba le patron ba internet et tout il faut faire attention parce que moi je pense que c'est facile à kobebisa kombo ya bato mais ça va pas si peu na obongisa ngo et là mususu je crois baby sili tezali surtout tant musique ekufi
bato oyo basepela la Congo la quelle musique est d'ailleurs mais ebele bayaki wana pourquoi parce que distraction évidente bango bamesana bango chaque week-end ndule staff toekuta bamusicien bake wapi kolandana bamalanda ngombe lelo base retrouve asu te bango wana nayeba lelo bango bacombattant ebele bandeko pasteur ndoche vraiment so bomoni so tolobi pasteur totie nyonso te nga personnellement naloba na Congo 1% napesa bango crédibilité 99% vraiment baaventuré alors bapasteur bazoya basala aventure bandeko baotoloba pasteur Élysée par exemple pasteur otanga bakomo pasteur bamibimisa Ouero petit JB mbebe kauki ngaleke la teinture katala chemise na lati wera mais dis mon frère n'est-ce pas bien on les a besoin sérieux na comportement ndenge wana matoni to libérer moko na biso toseli to comprendre la réalité pasteur tia tumba bandeko nga vraiment personnellement même la dia ya sexa nenga te mais so nazotala ba pasteur wana a vraiment ndenge na seka et puis la otala ba po sekisanga même aramba lobara en tout cas eza makambo vraiment na habité et puis malheureusement ba te belé bazo zango sérieux. Bon, imaginez lelo ceux qui voulaient rassembler azaki moto opposition donc Sankara de compte là ça peut combattre mais maintenant il a un grand leader à bas combattant c'est ça le problème parce que toujours ça priorité na mutu nyonso mutu moko boye aza donc boye idéologie na été boye bité comment ni idéologie politique na été faça bulaka ayeka lelo aembi azonga na Rwanda Kabila mama na Ndumba yende vrai combattant or que le Rwanda c'est déplorable omoni ba combattant ba aventuré ba bilobela mwanza yango nezo boma biso papa DSV par na repesa exemple moni Rex Kazadi vraiment na respectaka yo yebiseri bakanga bato bazao loba na radio que libérer Rex toze belete mais c'est pour la nature na pourquoi le bango abi avant makambo ya Congo il y a ça la combat politique na France donc ayebi ce qu'il est en train de faire alors bango abi au moins les obomalit na biso dernièrement tant leki na radio na yo ezali manque ya bon sens. C'est très important le Rwanda. Or, manque à bon sens et bon maman. Donc moi je crois que te belé ba continali, baza na bon sens te, ba bi ko se comporter te, ya wana zo bon malit. Ba maman belé ba oti ko lo ba ke non ba to bazo linga ba c'est tout. Est-ce que bani na komba na l'église ça limité na ba partout les kaka tout ça la yango ko ya mutu moko akoka ko ligne toujours kaka na palais o sumba na palais asumba na milieu na yo mwana bato ye olingi leka bato moi ça bato et puis na robele moko tala so moni moi ça mutu ake marche et puis bakela la les mêmes jours c'est kaza moi ça mutu te de tant mieux bon débarras. Moi si la live excusez mais jamais le aboro ça le maman la bêtise tolo quoi présent normal te bibala bala biwela bilobela mwanza yango ezo bomalit Rex Kazadi alobi yango bien manque ya bon sens ba combattant baza mais ba combattant valable baza tellement moké na boye kutu kopesa moi pourcentage selon nga la la Congo mikili deux jeunes hommes moko il paraît baza ba combattant ba oti poto il paraît selon ndenge babimi badambami bimisi mais balobi très kitoko et puis baza na kati ya terre confirmé avec Carlos mais tant wana le bakara ba mona nga fou que nazoti na la liwa mais bajo wana mais c'est ça est-ce que balobi devant parlement est-ce que non bazo le bon na lupango mo bazo s'exprimer et puis baza na kati ya terrain c'est ça les vrais combattants il faut que kota na kati ya combat maintenant biso lobi attends beti lisolo il y avait titi bat ba moni facilement ko baka na mukuse non to moni bofo la compte petit la mongo awa kutu papa DSP na biso apamba de tous les temps de tous les jours ba combien ba prometa ki papa DSP na ko tanga pe bango siko na ebite peut-être ba mais na ebite alors tout ça va fantir la bilobela mwanzande zo boma litre et puis ba n'importe qui n'importe quoi. Moi personnellement papa moi bio bato ba marche te ngai na kena marche na fanda 15 minutes na tambola parce que exhibitionnisme on a esprit à carnaval là moi je peux pas faire ça et ça la bato ba ça la lit na poto contre ba mindela que na débat na ba mindele mais bato ba les gars na ba YouTube la majorité je dis bien et je parle bien des exhibitionnistes surtout na habité basala politique quoi puis combat ni basala lobi bita basala ba sapeur
bazali na banani lelo ba combattant et puis ba honorable combattant. C'est regrettable mes chers amis. Ba jeune bele ba ka ngai boy na umela poto to na ba nationalité mais la qualification ni umela sala ni est-ce que armata obi go beta ata service militaire a pas mosala ata chargeur a pas moli go kotsa ba balle kana meya so ba tiki yo pena go saka na mbefo ala ba levelanga to ko tsima ka mo ya sérieux exactement normalement le baboté mais ils ont pensé à canard parce que la télé va mon la tu le vois la bidon regarde la radio sur le patron na ba YouTube banini et lutte là comment ils souffrir tout ça qui a gêné tout comme dans le intérêt de ça vraiment papa DSV na ce qui va nous mais tout développer merci toleki et papa na biso vraiment okito to pesio maloba. Oui, merci de soutenir sur notre opération Maloba. Je pense que tout bon thème na bisa mokola lelote. Thème to le moi distraction pour la nini distraction ko uti wapi to luka moi ba conclusion. To ko tana makamanda mbetende na ki certaines personnes d'ailleurs la pesi papa na biso ndo shimbote mais na moni to koti mona makambe belé et puis bande wala ndabiso et ça m'a bien été pour na bango po ba kobunga. Desfe omoni na lobaki lo moko motuya mikolo utaka koleka awa mais namona bandeko mosusu batelemela yanga mais comme par hasard omona lelo nazoyoka bandeko yango malgré na otanga kombo te lelo mais bazozongela kaka makambo na lobaka oyo batelemela ngai deso komba kongola lingi komba moko spectacle balingi bakomba spectacle omoni par exemple et comme on a un moment où musicien moko alinga sala kaka teti aya abeta par exemple awa na poto ou Zénith ou peu importe où wana to mona ba combattant babime belé na banzela ba ki kotelema liboso Zénith ming biso to kanisa ba oya pona bolingo mboka pona komba na biso mais omona ba ye pona spectacle ba ya kotala spectacle comment ça va se passer ndenge nini koleka kongola lingi komba ya spectacle na lobango à chaque fois moi je pense que biso wa congolais ba vrai patriote bato mabala bolingo mboka ya bosolo bazate tout le monde en a et belé même parmi nous ça peut être aussi moi na milongolité pour ebima bien ndeka na lobaka omona muntu a lobake combattant je suis combattant jusqu'à la mort. Mais belé baloba bongo c'est pour faire joli hein. Bon excusez-moi, c'est pour faire joli. Combattant jusqu'à la mort mais il est même pas prêt à accepter cette mort hein. Après à accepter kokufa pona mboka te. Azolo bango na munoko mais acte. Aza prêté. C'est ça le problème. Tant que zolo bake toti ka ba distraction ils est belé. Ils a bande wa pesi na ndenge na bango belé mais eze belé za na makambo belé la distraction eze belé tant que combat même attention tant toujours ça la ba marche déjà tant aux mona ba combattant misusu ba ke marche mona après marche bazong po bazong ata banda ko moi ba ke banganda ba ke na bango ko mela ko lia taba ba nini nyoso ni la distraction na ba combat la biso même ata na ba marche DSF ba nzembo to yembaka Bébé, tant que ça la marche selon Naï, et ça m'a mboka pour tous en souci à bandero na biso bazo souffrir bazo kufa. Il faut tous la quand même ferme, tous à la fermer. Mais non, mais c'est pas ce qu'on voit chez les Congolais. Et comment on le voit allier des rencontres. Et si kabatumo bakenda okutana na bango chaque samedi moi bakutani basangani na bango. Ça aussi, les distractions. Donc selon moi, je pense que il faut tout ça sérieux. Les temps to za la biso sérieux et bando sala maka modèle wana et za la passe. Na s'appelle ming na intervention papa na biso mata makamba lobi awa. Alobi makamoko ya bien. Il faut tout ça sérieux, so tout ça sérieux te wana mobulu. Mais pour la répondre sous papa mata pour na aloba ke lo moko boye papa Etienne Tshisekedi il faut changer de stratégie. Moi je ne pense pas, non. La stratégie a changé. Stratégie n'a pas depuis le début à Robunda, il va tout faire. Mais voilà ce qu'il est en train de faire.
Tu bien que papa n'a pas armé, il y a un linga bima, bazo kangaye moya bimeate. Bah, il faut pas changer de stratégie, mon frère, laisse-moi te dire, c'est nous les combattants. C'est nous les combattants. Tout le monde va me dire comme sous Bishop Élysée ou nani, comme on nani, papa, ya muluba, ou alega na Congo Mikeli. Baroleka na basit, baroloba bablom sous, malgré baloba blom sous, bunga, Bishop Élysée yewana. Likambo surtout ya paso la Bible. Nga kotane epesa nga kanda. Epesa nga kanda sérieusement. Na papa nani oya Belgique oya muluba nazo bossa na komboni vraiment. Et pas phrase. Aloba ba biloko mususu. Tout le monde a bien que papa simbi touche. Pona yemo kaloba bilobela monza mais bilobela monza za na bango moko pe ba oyo bazo telema. Au monde azoleka na site internet, azoleka na ba site wana ba émission ya Congo Mikili etc. Message à malonga amemi eloko te. Eza ba distraction. Nous sommes les pour nous distraire bateau. On met mis message à malonga te. Mais tout le monde a relégé à chaque fois. Et là, pas malonga le baka. Mais au moins, bon, mon ami, va ventiler. Tout comme un clown. Si quoi, ça, bande qu'on a biso misusu, ba leader wana, ya combat, bati kaka, kotala ki master na combat za la raté. Soki même ata master abungi nde biso tozala awa na radio li solo, poati soka solo li fonga na ya na robeta e film. C'est comme ça. Na biso nde kokotano bunga ke zabwe. Il faut pas bazala na esprit wana. Bati kotala ki master, muta lobi ya ma kotala ka ki master. Non. Il faut bazala organiser. Yango lobi na lobake lo mwa mutuya. Na bi faut tozala organiser. Tant DSE Ayebisi Papa Dieu Minonga là, il faut bazala na compte bancaire. Moi je pense nous aussi les combattants, il faut tous aller organiser ce côté-là. Et vous allez appeler biso pour moi, tant que c'est le mot que c'est la cotisation, il faut vite fait tout tinda pour et makambo tali combat. Il faut biso tous aller na compte, tous à moi le bleu, tous aller organiser. Et comme ça là bien. Là où tu peux s'amener exemple radio Moroboe et je sais ngambongo. En plus, papa la biso mata azobenga aloba abengi papa oyo nani Mbanda leader. Moi je ne pense pas, je le considère même pas comme un leader. Parce que papa Mbanda déjà il a rien fait pour le Congo et il fait partie des gens quand même Boni Congo wana, il fait partie de ces gens-là. Et ça le la toilette, il y a beau soto mutakota sali ba salité na toilette, c'est que bino il faut bon nettoyer beau soto na ya tiki wana. Donc, on ne peut pas accepter des choses comme ça. Donc, biso, il faut tomber sérieux. Sérieux, Zalinini. Sérieux, tombe, sérieux, Zakakake. Tous à la boyokani, tous à la bien discipliné. Tous à la ferme. Ceux qui déçoivent, bungi to lobeli DSF. Tout à la kakate, pour ndekwa bosolo azalaka bongo. Et ça, kakate, le roi Moutazan ndeko no kote lega pour no kota. Même au gang, les bosso ya batute. Bato libanda te mais entre bino yebisiete au salaki mabebwe bo solo ane fozala entre biso combattant ndete otambola bien mais soki ekozala kaka bongo ndenge yana bato bando mona ka babuzoba o tozomona lobo mona bato bazalaki na biso lobilo akomi kofunda minga yaliaki et puis bato wana ba bando sakana na biso kaka bongo le temps tozala na biso kaka ndenge yana. Toujours ka langage même à musicien malgré ba obeta na bangote ba lobaki bato ana suka to solo lara to vanda kaka parce que baza confiant quelque part bato ba pesa bango confiance wana ezali makambo biso to sala ba bizalel na biso ba acte na biso quelque part il faut to soigner yango ce qui to soigner yango je pense que il va avoir un résultat. Peut-être tous à la règle limitée na ba marche te kopeki sa musique le roi musique ebetate komba na biso suki ka wana te papa mata uta loba awa eza bandeko bazo kanga ba pesa ba man mais justement congolais il faut atika kozala enfermé na bulle na ye congolais ndeti aligné ko s'intégrer te marche mutu nyonso aza na droit ça la marche eza droit na biso tant bazo sala bongo tout le monde qui ba occidentaux ba bundisa biso mais justement il faut kotisa ba papier il faut pe côté wana peto za la pe blindé tant tout senga batama yele et bongo yolo ba avocat
omona mutu bazo swana likamba muke omona zo ba ngai naza mayele yo binga naza avocat naza gradué naza boye pona ko swana muke obimisi ba nini wana nyonso lobi ke yo za boye mais pona makambo etali mboka tozomona batu wana te bazomona na te bazoyoka na te pourtant combat esuki kaka te na ko stopper musique to soki nini non combat za pe par les dossiers. Donc c'est-à-dire ceux qui bango ba sala biso ba kobongo to koti sa rappel ba dossier ba nini to zape na bana ba tanga ebele makambo ebele il y a aussi kaka bana te mais na bato ndenge na ndenge donc côté wana to zala parce que ba combattant to za belé to za majoritaire to za ebele kozala combattant ils ont signifié ya te au mona bato ebele baganga awa mais na ba marche to mona ka bango te ya solo eloko nini ezali komema biso na distraction to yebelo Congo bande ko to solola eloko nini ezali komema biso na distraction balobi lit ekomi na distraction to yeba eloko yango to banda kokata na kopesa exemple bande ko bolobi awa mutu na mutu edepandaka ye to banda lelo kokata combattant nyonso tu oyo akolinga asala YouTube alekesa yango na internet na site moko songolo il faut toyoka dégâts esalami ndako ekwei na kati na Kinshasa mutu moko akiti na se leka na pesa message tokolinga tosepela na message wana sikoyo ba message nini oyo ezali distraction to supprimer ba message ou eza distraction combattant nyonso tout ceux qui alali ala moki bazwi mwa caméra na bango batie babandi koloba maloba oyo ezosepelisa mitema na bango mais bakosala na bango eloko te omoni te ke ekomi distraction batu balobi awa eza kaka lokola papa na biso Honoré Ngwanda distraction na koti na mai distraction totale bande ko balingi basala likambo moye basala likambo te po muta koti na mai baza na terrain eza distraction alo bande ko nanga ba congolais balisoloise bana mikili esika bozali kolanda biso na site ya bana mikili ya Jano Kabuya eza distraction olamuki na yo oyebi tozali ba premier na mokili oyo pona kosala ba video tozali ba premier mais landa ba video wana rien ne change distraction na distraction toza premier na banzi ndeko moko alobaki awa na ba intervenant kaka balobi kitoko lisusu lelo vraiment bandeko nanga félicitations. Est-ce que ba vidéo o biso to salaka na ba déclaration o to salaka si to mona ba vidéo ya PPRD bato ya PPRD bazana combien de vidéos boye bisabiso oyo balansaka biso défi bozela soki boye na Kinshasa na aéroport toko kangabino bozela soki boye na Kinkole toko kangabino bozela toko salabino boye bato ya PPRD balobaka te parti oyo ya pouvoir balobaka te mais biso ba congolais ndeko na biso Matafifara lobi eloko moko très important babengi mwana wana oyo ya Kabila aloba na ba cuisinier na ye est-ce que vraiment bandeko wana bosungi to ezali mama na distraction oyo bolingi lisusu kokotisa tokende nana pa mama na biso pa papa na biso PMM Matafifar toyoka lisusu intervention na ye potokola tozana besoin kokola ba distraction lelo tokokata yango moto nyonso akoleka na video na ye aena masolo wenze po amiyebana to supprimer yango ekoleka na Facebook te bobari yango bolobi non distraction totale. Merci.
ndeko DSV matondo ndengo siliko zong silanga maluba ndeko DSV vraiment pardon moi bolimbisi vraiment DSV toza susu na mingi ya robakisa te. Oh là là. Bolimbisa na ebite ndeko na biso soka zali nini mais kana nkubisa kuna. OK. Oui, OK, ça va, merci pour na ki mama kele na kati. Ndeko DSV vraiment je pense que toza na mingi ya robakisa te parce que bandeko no surtout c'est balobi. Nde la lobaki na katikati ke voilà mutu oyo akendaka koboma ya yebaka ke na herboye na osala eloko boye mais mutu oyo babomaka ayebaka eloko te. Ndeko uti kopose question moko ya kitoko, est-ce que c'est bomona vraiment vidéo ya PPRD alors que bato wana tozozala na bango tantôt pe boke place mo bokutani na bango mokomona vandi calme bota bien bozo kanzande to za bona poto bata PPRD bazate mais baza ebele mais bazolo bato moni bato wana bavandi desvenga na koyebisa yo. Moi j'aime quelqu'un qui parle et non celui qui ne parle pas. Au moni bato balobaka te au moni bolobi mutu wana alobaka na yete kanambe yaki pakata alobaka te. Faites attention, cette personne qui ne parle pas na moment où bino bosoloba ye elakisi azo kanisa. Est-ce que boyebi oyo azo kanisa boyebi te. Je pense bisope il faut adopter système wana toza la posa tosala mwa lisolo toyebani ke Skype oyo eza DSV oyo ezali papa Okito oyo ezali papa Bisikiti oyo Bisikita pardon oyo ezali boye na yebi ke eza bango tokoti oyo ndeko Poati tokoti tosololi tala likambo biso tokosala boye tokangi yango. Mais biso tozui makambo bino bokosala bomemi yango vraiment na Facebook bandeko na Facebook na biso pe tozala bato a PPRD nga na Facebook na nga nazala mutu a PPRD le jour na yeba ye tango abandi ko largele nga ba photo nyonso tu o bakangisaki na kingankati na ba papi tamba na comprendre ngabi donc tipo tito sololaka azabo. Donc nous devons faire vraiment attention. Yango moni lelo bozo calculer loko boye bango ba changer formule mususu mais bango ya bango balobate. Donc eloko ne faut éviter yango wana. Na radio to ya to pesa na information boyoka kinini qu'est-ce qui s'est passé lelo na ki nezali boyeto tozo sensibiliser tozala na moi courage ezandengwana. Mais soki to lingi to sala likambo oya biso to vanda na conférence to vandi to sololi kitoko. Alors vraiment ezapona ko répondre papa Okito te na passer na poya ona lobaki ya papa Etienne. Je sais que IDP c'est un problème ya non violence. Papa Rabiso Okito alobi ke batu o photo sala effort eza biso ba peuple. Voilà on prend un exemple moko tout à l'heure na uto kota na Congo mikili na moni sujet moko ba lobby pourquoi ce silence ce silence a été Tshisekedi. Donc batu peut pas comme mona que ça silence. Donc yazali leader. Il faut avoir la boule ba idée à lobby qui est là. Na mekaki de façon que boke de kotika na bureau là et simbité. Donc il faut azala des stratégies oyo biso il faut to landa. Biso peso ki to zala des stratégies to kokipe ko yebisa ye. Par exemple dans minute je répète toujours likambo ya ndeko na biso Diana DSV azo pesa passage et pas ya ba papa. Et pas ya Diomi, bazo pese passage. Moni na orchestre ezalaka 3 personnes. Chanteur azali, drummer azali, 4 kutuna loba. Bassiste azali après na soliste.
mais bato wana nyonso to bazalaka dirigé par drummer soka beti kakakakakakatanga reprise kakaka ayebi ke apesi passage soit na chanteur mutako to bien soliste ou bien nani mais ndeko DSV azopesa passage pa ya papa Diomi mais nazomona bandeko na biso na papa Etienne bazo comprendre lo kwango te. Passage dans quel sens? Tout le monde bandeko Afrique du Sud balobi opération Futa soldat. Vous allez payer ces militaires na nini? Ba militaire wana yo lobi bazo zoelo côté bazo sale pa kanambe. Mais ce qui quelque part côté yo, moi compte fongwami, moi quelque chose ezali. Ndeko nanga bango kaka wana bazo sala kuna soki lelo yo sala côté amoni ke moi li solo kitoko bango wana bazoya. Alors bato wana tango bazo koma ataku tu ye moko papa lobi loko te. Soda mususu pa ko lo bakyo abo non tala. Biso côté to jara biso balare bon côté kuna pe ma watro basali pe musala na bango sanke batinda bango parce que bazo zombo na bango mais tango bazo pesa passage ya on a lobi ke papa na biso à comprendre to lobi te ke o yasi mamandu kiboui mais soki pe o moni ya Serafat pourquoi ba Israël ba ko betaye bayaka ko yebisa ba américain que non soki tozana bino kure na États-Unis alobaka munoko mususu malobo alobaka pa na bino mais soki atika ka makolo na Palestine alobaka na munoko mboka na bango alors malobo alobaka na munoko mboka na ye ayebisa vraiment ba Palestiniens ke bete mabanga par balobi mentir eza bonga bi oui tango tozala na conférence il dit autre chose mais soka baluki alobi côté mususu donc papa la biso il faut ba changer stratégie atana mesa o bazo solola ya yebine eza boye mais côté mususu na kuzupe ko yebisa ke no ba la mer il faut bo chauffer même ba petit bazana kini lelo poba bima. Je pense à minute yo bavandi na bango ko banda jour kaka oyo basango le 16 février ba petit wana bavandi mutakola musa bango azate donc il faut papa banoye ba boule lelo na osala système nini de façon to mekala ko bousculer nan total bango c'est ça mais so to lobika ke to lobika décision papa na biso nenge zali bon imperium siko ba pesa ki yete bon siko tozo la démarche bazo sala. Bon, vous pensez vraiment que Kanambe va accepter car l'élo vraiment à le barrage bon ça va bon là la tiki doit qui vous consigne sans vraiment une pression donc il y a un moment dans le bagi qui est côté kuna ban papa la biso même pas yé oui yé ça peut ça biso que ba congolais bosse doit en charge mais biso to mi doit déjà en charge tout ça la masolo la biso awa mais ba masolo wana peut faire la appuyer pe ozomona donc ya wana omoni ke soki na lobaki eloko wana c'est dans ce sens donc et papa vie chicha ye aza ye moko te aza mpe na mwa ba organigramme ne mpe ezali bato mosusu mpe oyo bakosolola mpe bazali donc question nango ezalaki yango wana mais DSV badistraction ndenge bandeko tu balobi eza nango ebele bino boza na problème oyo bokosala boke koloba ba mosusu bakomo ya na lokuta ono moni nde tozabu etala combien de fois bafinga biso na ba téléphone to benga Allemagne mabe to yaka na ba faux information te soko moni ke information eza nango na tina te o comprendre to yango ko bimate ke no yom to yebaka ba information yom to tala tout yom to yebaka tout non ngana sepela en tout cas na ndenge lobake no information la source unité ou bengi tozwaki awa babloke belé mais tango bozo benga bo comprendre non tala vérité oyo ezaboye ngala on peut ce exemple les jours oyo fala ba kende kotika vie na bureau na ye tango zolo bake voilà to benga bon ba lobi to benga dans une heure mais ngala benga ka bien avant ba yebisinga ke non papa akete. Mais je ne voulais pas le dire à la radio parce que la yebi que DSV azo sa l'émission, c'est à lui de le dire. Il y a un monique, na vandi nanga, mais tous à la rate que non, yo, kotika amba on a radio. Je pouvais entrer dans la radio, n'importe DSV, et le yo zolo bawana, papa kete, mais non.
na vandi parce que na yebi qu'il y a quelqu'un ozo sala émission wana do yende mutu akoyebisa ba combattant masolo ndenge lingi. Donc c'est to mi mona kaka te no ndenge papa na biso pa uto loba awa qui combattant et commis gradité tozolité to et combattre que non c'est la Belgique qui impose. Ce sont eux qui combattent en France, et ça va combattre à Londres. Non, il faut Toyokana. Toyokani, les autres Tosalaboué, Masonezo Kendekitoko. Mais ce qui est comique, non, Biso Rabatu Banda, Biso Batuto Tchakaboué, Biso Pato Tchakaboué, Biso voilà comme distraction. Moi, Bolimbesi, Ndekona Biso JC Vérité, Mekana Nokozwa Maloba, O Oloba Toyokayonan. Merci. Allô? Nabanzi ndeko na biso JC nabanzi topesio maloba. Nabanzi allô? Nabanzi ndeko oto salini na nzela ya singa topesio maloba parce que okomeli biso awawa tolingi yo moko oloba yango pambate omoni bandeko ndenge tosalaka émission ndeko makambo oyo ya komi ndeko na biso JC topesi yo maloba na banzi alobi yango soki ndeko na biso ozali na nzela ya singa topesi yo maloba na banzi soki ozali te tokomeka tolongola yo pamba te na tindeli bino yango wana na nzela ya singa. Merci. Alors papa na biso bomoni ndeko oyo azalaki na nzela ya singa esika oyo makambo oyo akomi boye bisangai likopa oyo esalami ya nini gaye peuple congolais eza mwa pasi po na bandeko eza mwa pasi papa na biso ya muteke tangu nyonso alelaka po na makambo ya boye Kabye amanja mwana tamni kibanti bangal mabam ibanam atiter ngol mbo manji munyiga tengo ngona njani toni nilanga borgo lunga tseko kaka ko ko wijerme jerma mabo logla wala go logla wala bana tar nyer mulle wumpare ngam fo wumbo manji on de la fin pour de la fiera me mantie lililio e balinga kelke ba yiken mo mambu ala ken continue tulu implo ala ken continue yelinga gul mergo gula bangi ku wenji kaye mon balagi mon banjimi mon bagobe nan yer mo de wompanga fo wombo banje Kagane yanse mako kugindera ndelge kibana konga myababo Kagane yanse mako kugindera ndelge kibana konga myababo wo ujera mwana ngola njera mbwingo ujel ngambala tarmbo ngo mingel njermba mama mwantie njermba mama mwantie tarabana kato mutuli gaje mamsyo les pouilles torulam ankirgo luango ke biongirgo yimungi bindem ayore korulam ankirgo tater gola mangi shungana do kabe jonga bitini mambo jonga kirkunin jonga kirkun marwa lage jonga kirgo lumo be gumpo gulunga mbulungo ngafumbe jaga kirgo lera mwana njemba ngo kuntino luna samwa ngukinchini jaga kirgo lunga tsego kaga kubanku jaga kirngani mfolo jaga ngambala nde mabowanga ngambala tarzere ngoma ngoma finta silula angwana kululumo ngoma nangu tsino mongangre
de agungula yure le na mwancham anga yomani kugungula yum bolumo mambile mola ngozin njim ngambalatar yesel du furungan kigim miram furanga tar chulik fon chong ni bu no bar mangane jo awa ngono awa ngambala atar yela sambwa nga yilo kange bagilim fulbanya nyegi bien gungula yure na mwanga changa yomani kigim mfoye jo awa ngono ngambala nkagame ngombe inchuri kulimbo Etiri mambo Allah kura Allah ngambala angaba mwaliki umutu bako muluma ngakal uluma ma ubjove mokal kumampyo njogo mamseme ngabe bilame male kamun malur malagano anko ba talma ngaba mwaliki mutu bako mutu tanabal ni gaburu burmindere kugema ngaba mwaliki ba minderem joy munderem minderme kugema ngaba mwaliki motitana bal daraba goleta twanga nyeri kugumbume kabye berne bir mona tan yera sambo berne bir mona tan togala ni mafu ko moturu daraba go nyambo baram fuma pima angaba na kube Mama, you gonna come and win it? Oh, mama, oh, me mama, diva, what it? Oh, mama, oh, okawo, yare molumi, dem selam, fuma, nava, oh, mama. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Merci Nabandeko oyo bozali kolanda biso sur la W Radio Télévision Lisolo nabanzi oyo biso tobetaka na kati na radio Lisolo bandeko bele ekotsaka bango mwa mai lit oyo ezali lit ya kotikela moto tante lit oyo ezali lit ya kotikela moto tante tozali koloba eloko nini ememi distraction na kati na lit oyo eloko nini ekotisi distraction na lit oyo na banzi maloba na biso ezalaki tokeni nano mpe papa na biso okito soki na bungi mwa moke obe papa PMM Matafifa. Oui, merci de ce que maloba. Oui, neto loba ekaka ke lit ezobunga na ba distraction biloko mema distraction ezali komona ndeko aleki liboso ya kamera po a pesa batu ba message o ezali ya mutuya na komona mutu azosenga lisusu na batu babengisela mwasi na poto komona lisusu bandeko mususu kaka bango bazowelisa koleka na ba radio ba TV kokende koganga kokende kobimisa makambo na bango o ezalaki privé kokomisa ngo na kati ya komba nyonso ani ba distraction donc biloko bongo kilikili o kaka tobutaki koloba awa na première période donc ezali biloko wana nyonso ezali kobebisa komba pe tant tozosala komba ezalaka toujours avec les actes komba ezakaka te ekoki jamais kozala imiter kaka na makambo moko mike bopekisi ba conseil beta ate après to vandi na biso non. Donc côté on il faut to meka to ça la paix attention et pour moi muke na lingana répondre mwandambu papa na biso malgré naza tout à fait d'accord na que pour na papa Etienne Tshisekedi papa abondi ndenge esengelaki asali nyonso oyo tu ndenge esengelaki biso ba congolais il faut to comprendre
Ça fait, et ça là peut-être plus de je sais pas combien de fois toujours répéter en mais il faut tout répéter pour qu'on comprendre. Totalement mon cas papa azali na résidence surveillée. Mais tant où ezo senga ke ambassadeur ya Allemagne ou ya mboka mususu ba pays occidentaux baza na besoin na ye mais qui résidence surveillée wana ezo compter lisusu te bazo pesa papa droit ya kobima akende. Mais tant que vous avez des activités, même à ta privé, même à ta problème, il y a mina qui n'est pas dentiste, bazar ko pekisaye abima. Et l'ingi ko lobanin que mindele bazali appliqué derrière makambouana nyonso. Papa Etienne Tshisekedi mindele balingi yete. Yé jamais akoki koleka na TV alobake voilà po ba oluka ba kangaye esika kutuide ba kolinga ba effacer combat na biso bien yango wana. Alobi ba makambe belé na ndenga ba code eza biso peuple congolais il faut tout comprendre et loko papa alingaki koloba ye moko même batuna ke ba question alobaki na koloba ngo combien de fois biso il faut tout ba responsabilité na biso mais tant azolo ba toujours ba responsabilité na biso eza nini responsabilité na biso eza yete mutu fasse changer stratégie attention to vanda to za sur na niveau ya vanda te to zela papa Etienne Tshisekedi alobelo mo po biso to telema wana to za ba fainéant. En plus, on l'est déjà. Donc, le problème est que biso moko na conscience na biso moko déjà il faut pas oublier ba yibi biso ba vérité des urnes. Ba yibi biso o ezali victoire na biso. Peuple a tout à fait les droits ya ko telema ko sala o esengeli o yonanga to yebi. Tout ça ici sur le niveau to ya ko vanda to ben papa Etienne Tshisekedi telema allo baboué po non, c'est pas comme ça. Tout ça, nous savons bien de quoi nous avons à faire. Donc, tout quand même, Makambouana, au Pesoki, toujours Zelaka Bongo, excusez-moi les termes, mais non, bon, malgré la ligne polémique, mais non, bon, on peut un peu de distraction, sous au biso moko, toujours Luka. Donc, tout est mis sa conscience, na biso, tout Zelaka limité, il y a ko peki sa ba concerté, il y a un lobby na lobaki qui même à ta député. Ba député oyo ba passer au baké na parlement bango nyonso eza ko noter kombo na bango na lobito na lobabo ezate na senga ki ba kombo na bango na beke biso ba combattant il faut to yeba bango po batu wana pe ba yaka awa na poto kanamba za ko préparer na ebité so déjà ça lancer bango ba ambassadeur o ba ambassadeur na sika o ya poni ba ko ya po ba sala na ambassade ya ba congolais awa na ba mboka ba étranger mais batu wana nyonso il faut les empêcher aussi tous à la carte limité na ba musicien o blo moka bongo était lenga beta to landi mais makambo amine nezo salama totika batu wana te biso to landila ka batu bazali sous les médias donc c'est-à-dire que Tchakou oyo asala rapona kanambe soka lobby biso to landaka batu bongo mais na batu ba sala misala na CC il faut tous la organiser on est tous la occuper sous makambo ezo memela biso rien ezo memela biso distraction toujours biloko moko ezangatina au mona soi-disant combattant mais aleki na TV azolo ba etela leki mbongo po to kota na makambo mususu mais makambo eza important toujours bossa nango wana ezali la distraction donc si les abiloko wana nyonso en gros na lingi na expliquer bino donc il faut to telemela yango to za la plus discipliné to fongola ba compte pour lobby soki combat ezo senga mbongo bandeko na biso pe na Congo ba combattant bazali soko esenga kumoko bo ezo senga mbongo au moins to za na compte na biso au lieu to vendre reçu to se organiser to senga musenga ba mbongo to kangisa mais ba mbongo ezo mona na ya malonga tende to mona na ba pétition pour nous signer pétition tel le nombre de Congolais basés dans la diaspora mais même pas 500 personnes avaient signé ça c'était malheureux donc côté on a tout mis sa conscience en biso et qu'on a vraiment malamu mingi et boto DSV na tiki maloba. Merci papa Nabiso to le kanepa papa Nabiso Doudou Samba to pesa maloba lisusu to yokai nabanzi papa Nabiso Doudou to pesio maloba ndeko na biso koti na nzela ya singa soko zali koyoka biso to pesi yo maloba DSV ngai na koloba boy DSV na koloba boy nazo répondre DSV na lingi na répondre DSV nazo répondre loba DSV na lingi na intervenir loba to za koyoka yo voilà DSV bino bolobi ke distraction pona ngai
ndeko kangara ndeko na biso kangana no radio na yo esika yozali meka ko kanga radio na yo po oyo kabiso malamu kanga radio na yo tikala kaka na Skype kanga radio na yo po oyo kabiso malamu soki okangi loba sikoyo na banzi ndeko na biso azali koyoka radio azali ko landa biso na banzi ndeko na biso kanga radio na yo ndeko meka ko fina pause epa ya radio na yo esika ezali nakangi ozala maloba na kasi ozokanga siko malamu ndeko ozala maloba bon DSV bino boti teme na bino ndeko loba tozali koyoka yo ou bien tolongola yo na nzela ya singa pamba tozali ko via papa azala besoin aloba loba continue loba kaka loba besoin koyoka yo kolinga te loka o biso tolingi to loba yo loba kaka silisa o yo lingo loba merci. OK, merci. Bino bolobi distraction mais pour nanga eza distraction te ezali sorte ya résignation. Sentiment tozana ngo siko biso ba congolais ezali tozana sentiment ya résignation. C'est-à-dire que tozomona solution te. Ozomona tozokomona solution te. Makambo nyonso tu ezosalema na Congo, complot oyo ezosalema na Congo, ozomona eza siko ezopesa sentiment que ata basali boye moyen ezali te. Quelle est la solution? La solution ezali pour nangai, il faut tout ça la pression na ba soi-disant homme politique au bazin na Congo. Papa Tshisekedi a sali surtout tout ce qu'il pouvait faire. Qu'est-ce qu'il peut encore faire? A sali tout ce qu'il pouvait faire. Ozomona ezali biso population, même les populations peut baza ko essayer ko sala mais baza ko boma bato directement carrément. Mais tout donc ça exemple na ba Tunisie na bani nini ba soudan bazo boma bato ndingi wana te, mais na Congo dès qu'il y a un mouvement à réaction à la population baza ko boma bato directement et puis ozomona il faut c'est tout à fait normal bato babanga mouvement et ya makasi ezalité. Donc tout ça est pessi mikolo et pessi sentiment boyabi mais moya ko sala autrement ezalité. Un autre élément complot bazobangisa homme politique na biso na ba élément ya CPI babino bazali wana oya komeka kaka ko encourager bato babima il faut bakanga batinde na CPI. Tout ça eza ko bangisa homme politique na biso soit disons homme politique na biso. Donc ozomona eloko ezo salma siko yango wana tout le monde a peur homme politique bazali wana bazoko banga nani akobanda nani akolobabo oya komeka kolobaba kanyiye mbala moko bien abomi ou bien batindé na CPI. Donc pour nanga ezali un certain sentiment ya résignation, c'est-à-dire que kolemba ici moko ezalité donc pouvoir wana est gagné. Donc ozomona donc il faut tout ça là tout sortir na sentiment wana ya résignation. Pour na biso bato tozali libanda bino ba radio DSV ndengo musalo dosal il faut pour nangai pression makasi na ba homme politique pour ba entourer Tshisekedi parce que moyen sans violence oyo ekoki ko renverser situation il n'y a que ce moyen là oyo que ba homme politique va se regrouper autour ya Tshisekedi même sans violence va revendiquer d'une manière pacifique ba droit na biso. Voilà le sentiment na Zaki Nangol yango na exprimer. Na éviter ceux qui bolandinga DSV. Merci papa Nabiso olobi eloko. Na za prena répondre ata mutuna ata moko ata mibale. Merci papa Nabiso bolobi eloko o ezali kitoko. Na banzi ba politicien bana ya Congo oyo bakoki kozala na sima Etienne Tshisekedi wa Mulumba ba soutenir ye. Nzala ezali na kati na Kisasa ya kosakana te. Ye moko papa esika azali kuna na batu na ye bazali na besoin ya lisungi. Peuple congolais asungaka te. Batu wana soki bale malamu batondi. Soki bazali na mbongo. Courage ezali bako telema. Mais awa na kati na diaspora Congolais aza maboko makasi na mekanani kopesa ndeko oya koti na mboka ya Suisse na Suède plutôt na moni Skype plus 46 na pesa ye maloba nde tokoleka na lisusu papa na biso Dudu zala na biso na singa. Merci ndeko na telefone topesi maloba. Merci ndeko na telefone ya Suède topesi maloba.
Ok, merci DSV mon pessinga maloba. Nayoki ndenge masolo nse bandaki. Na koti pona lobela na ndenge papa na biso to ko basiko na mo ya résignation ya moment de kainga makasi. Mais avant na pesa idée na ngai DSV na ni ko loba boye. Na ite so bomoni mrambeleki na Belgique. Babini deuil national. Accident national na Suisse. 12 élèves bakufi na 2 adultes, je crois des fois ba professeur na bango to ba messe na bango. Bomoni ndenge sali na Belgique. Ils allaient 22 hein? Oui. Bon, 28. Total, merci. Total 28. Mais bomoni ndenge sali. On a 28 personnes tombent. Bon, même les familles qui ont été tout à télé, pour la 28 personnes, s'il vous plaît, 28. Et puis, à titre d'information, il faut donner des sources en Norvège, avion Hercule, il y a 5 mais c'est lui qui a Norvège, 5 personnes. Mais biso ba nekonanga combien de bakufi o ba tla lobela raté. Ya mwana na kene loko siko ya résignation na zone ni papa wito loba batu ba sene loko ngugo ya peur kati ya population na biso. DSV lobita na cinq intervention na loba ke bakangi batu na biso na otage. Na biso na libanda totelema. Biso na libanda totelema. Bakangi batu na otage biso na libanda totelema. Et puis ni papa lobi ke to ba tia pression ba on politique. Les autres l'ennemi africain dans l'Afrique. Ce qui nous, bateau, de collabo. Côté papa Titi. Soulèvement national, Salami na Congo Mobimba. Pour sauter Tipuana, Okima. Alors, Bolimbi c'est pas biso ndeko oyo kupoza question to ngobunga desve na ine loko ngoli linga ngote menga na yeka ko proposer lisusu na yobo ya kango na yi autant zo sala radio o mtu mota pesa yombo menga na ine idée moko na zo mona tozolo ba trop mais tout est ce qu'on va action concrète sur le plan financier la mbongo exact est-ce que desve na proposition na yango ya lelo Congolais nyonso azolanda radio oyo nyonso biso nyonso surtout le bito tchagata 10 euros totinga tolobi ke a partir ya lobby moi oyo Congolais nyonso place za ekwe ya pa une de pe na éviter ekwe oboyo ya kamena lobby yango lisusu 10 euros na kuya to za sir so remela yo kaka mais na moni la ko o mela ngote 10 euros Congolais nyonso pa kaza 10 euros ekwe na continue na éviter la situation de Tchelango okanisa mbongo wana nyonso ekende ba papa Tshisekedi yesu kwa ya mbongo wana makamazo ba ya imperi mwana nyonso anga sikona mpo a bouger ndeni so na mbongo te poser question le mso poser question. Merci papa na biso na banaye koloba nde na ndeko oyo afungola ki radio banaye koloba papa na biso olobi likambo eza malamu pe ezali na nzela biso misala oto bandi lelo te ngai DSV na lobaka na simba mbongo ya moto te na kufa na ngai boye ke batu baya kopakola nga manteka to mabele to pilipili na misu o aliaki mbongo esalaka pasi soki eloko sali yango te bayebisi yo olie mbongo esalaka pasi lokola nalingaka na ngai makambo wana te ya kozwa bambongo nazala gara nalingaka te nalukaka solution wana ekende bango moko basimba ngai kuna naza te peuple oyo congolais azali peuple moko il faut tobanda koteya ntango nyonso to okoki kobelela awa batu kaka mibale bapesi bie misato me batu misusu bakokoma kaka oyo topesaki me soki olakisi na maboko oza na 3 personnes me batu raconter déjà bazebele bapesaki omoni te ke obimi ole po na buzoba po na crédibilité ya DSVP ya radio lisolo mobimba to salaka aide te ke biso to simba mbongo to lingaka te mbongo ya chichi ye moko azwa
biso kaka tolobela bino wana nde tokokende malamu po tosunga bandeko misusu. Nalingi koloba bote selobi ntango boyambaki vie oyo nani Jomi Ndongala ta frère na biso oyo Jomi Ndongala nazalaki te na yo zonde pa madame. Est-ce que bosolaki na ete bazokanisa ndenge nini ona financement ndenge to ko tshaba mbongo po ba bazwa yango bo tunaki question na te. Merci. Ndeko oya fungoli télévision pa ina ou bien radio ou bien makelele ezali na bolimbisi ya bo auditeur nyonso tout pe na respect na bango bo kangata ekosala malamu mais bozela nde tokopesa bino malomo na banzi papa na biso motuna ezali kitoko na lobaki yango lobi na kati na radio lisolo ndenge iyo lobi ke tango na fungolaki radio na tunaki moto te na salaki boye mais na makambo ya kobenga Congo na lobi na salaka ngo pona DSV te na sala ngo pona ba Congolais. Alors Congolais nyonso fa tia loboko na poche pona likambo esengi telefone kobenga na kati na Kinshasa na banzi ndeko na biso zali na nzela ya Skype ou bien ya telefone ou bien ya nini meka kotika makele na kati na ndako no po obetsa batu libaku te na koloba omoni ekozala vraiment malamu te. Alors tozali koloba boye tolobaki yango na kati na radio lisolo tokosala tu tobengisa président national Etienne Tshisekedi wa mulumba tolekisa na kati na radio pe apesa numéro à compte mais ba démarche ya kobenga ya pon azali mutumoko facilité un président de la république isa facilité obenga eka mbala moko le canal il faut le canal banzele belé azala ba conseiller na ye oyo ba ko conseiller que le canal bien ko le canate nyoso tout esengeli na benga na téléphone eko kutenga yango tolobaki na ba congolais o balingi ba contribuer pour na ba téléphone pe ya radio lisolo bengaka to sengaka aide mais bande ko ba contribuer pour na téléphone nde to kosala ba démarche nyos to lekisaye apesa biso ba numéro nyos to na banzi nazalaki clair et pa ywana soki oyoka kite na zongsele lisusu maloba. Ok, merci ndeni na yoki yo mengai vraiment na idée na ngai bawani za ko engager ngai yo mo lobi président de la république ngana moni un président de la république ba bengi se pour na radio ba loba ezani ko kitisa président na biso atana ba conseiller ba niti ba Jomi Ndongala ba lekaki ifali amema maloba aye bisaye to sala ndenge ni pito ko sala et na lobaka na ba mikolo ba ba ko beta ba kombata ba masasi na kuna nani na Congo mutu animaki emission zaka na Nodon Pambu na pesaka idea totinda ba $100 pour makamani sala biso passe to ba na Kivu mais to mona ki na Kivu bo live to mona ki ndeni ba beto ba masasi et ça ki passi to intervenir ki to bitu cha ba 100 na ebite ba 100 wana sube kendeki ba oyo ba pesa ki ba pesa ba pesa ki te mais na lobaki ke ba tana trésorier na bango wana anima bora mais na remarquaki ke yo refusé ki de wana lobaki te Congolais kotinda mbongo bongo te mais nazo mona na ba makamsu nazo tala mbongo nezo koma anima bora nazo za mbongo epazo sala ba misala na ebite pour no bengisa président la république na radio botolo ba fa na ebite pour na ngiza ko kitisaye pour ngiza ko kitelo ba conseiller na ko leka aloba ya lobi na conseiller concernant na meli biso ava muto photo matisa to pesa pour merci papa na biso merci papa na biso idée na yo ezali malamu ndenga ozali koloba na kotali so loko moko omoni na biso ba congolais pourquoi radio lisolo to kimaka ba engagement po soki motu moko boye alekani oyo motu na ye aya lobi ba mbongo ekomi kotindama kaka soki ba mbongo wane ekomi malamu te ezokende na yango kitoko kaka yo mutoko ya kozongela ke no DSV ayokani na bato ya IDPS mutu moko ndeko na ye batinda mbongo kuna po ya lia azoka mabonza omoni Congolais ndenga zalaka yango moni ngai na linga kabiloko na linga kokwea na piège na binote na biso ba Congolais te ke mutu moko boye azopesa ba mbongo kuna oh no wane zali sera DSV bayokani ya mbaka ba mbongo alia ka batongi ndako munene kuna Congolais azama bemingi kote wana pona dignité ya radio lisolo pona biso toza trop prudent boko zwa biso na piège wana te biso tolingi ye moko aloba ou bien atinda asala bande
apesi na kati na radio lisolo toyoki ye apesi numéro ya compte bino moko boyoki boyebi ke ezali ye kobenga mutu congolais aza na méfiance ya ndekone congolais mutu oyo akozwa mbongo soki bambongo wana azali kozwa ezali contrôlé te alobi na bino ke batindi kaka 5000 tandi ke bato batindi 30000 lobi bomoni asombi lopangu ne aza na motuka kitoko bokono bundisa nani yango tolingi ekoya na maboko ya mutu pamba te toboyi na biso ngambo soki bandeko balekanaka na internet basali ba video ya kosenga bambongo mpo na misusu basepelisa libumu na bango to munoko mais radio lisolo te radio lisolo nde musala nde liboso papa na biso nazongiseli yo maloba. Ok, merci nazomona souci ya bakongolais ndenge ezali et puis olobaki na début na lelaki ochaki ya na sorte ya bacombattant omilaki kodévelopper awa mais souci neti ya ngai biso bamisu nde tofandi awa et puis olobaki so olomona liboso olobi ke eza esenga oza koko mo babengako yaya ngai kaka wa hier bandeko mwani nomoko ezalaka mpona toyebi toya na souci na mbebe na lobi mwana na ngai ya 6 ans tozokende tokekiki na crèche atuni ngai papa ya titi aoya mokolo mipaa na biso naseki nga mokutu na nzela donc ya titi ya yokanisa ya titi yango donc soza mpe papa ya ngai soki ndeni mwana 6 ans ayebi te donc ezalaki wana toleki donc nakosenga kaka na biso bakongole tozala na motema moko ya boboto baide ezopesama soki tozopesama baide boye mpo tolingi koyungula mais donc kotamise tokende ngo na français bato nso bacomprendre mais tozala près na makambo mbongo s'il vous plaît mes frères et sœurs tozala près na makambo mbongo mikolo oyo lolaka ekobetama to bando tia bambongo en tout cas mutu mosusu te alinga aéviter so adévier to asa so te topesa bambongo wana et puis mpe radio na yo tokosolola kaka malgré mo oyebi ke bamisu babenga kopesanga boesalanga basalaka eloko te mais ye moko lobozo na posa bacarte mais tokosolola et puis nakozonga lisusu nazobenga na telefone na ndako nasengi merci nazolanda émission siko awa merci ngai na ndimaka na ngai nyonso tu oyo bandeko balobaka mpo nazwa bapromese ebele na kati na radio en direct mais bakongolais basalaka na bango eloko te donc ngai makambo oyo nyonso tu toumeli na biloko oyo congolais akobenga na radio asali promesse na ye en direct ezala pasteur bato balobi pasteur wana aza na nguya alobi vraiment kotindela DSV boy luka pasteur banda alobaki akima mpe libela luka ndeko banda alobaki moto abengi ye te kabela DSV moto asengi ye te ye moko me nakoloba nakokima na ye mpe o nkolo sunga bango kongo ekende liboso Caporal Kinkela topesi yo lisusu maloba oyo landi biso na teme na biso distraction na lit oyo witi wapi eboto bonsoir DSV moto ya yambo eboto papa na ngai napesi batiso mbote mbo ngai bakanga ndako na yoka bino kwa renga siko intervenite na yoka kaka bona sepelaka mingi baninga bazoko battre makambo ko ngwa tukezo sala ma plaisir mingi ba waranga baza bana na kokota na teme te binazoka toutefois ozopesa tu conseil na mambongo bazozo msaka yoka na mambongo eleko ngana ko banoka DSV soko lingi radio lisolo ezwa réputation oyo radio bombe les 8 bero bataka na prochaine ko ninga teba parola yo yango faut inviter bero ko na prochaine et abaya parola ngo na nzoto na yo dika mambongo ndenge temela mambongo boya ka kozwa responsabilité boya ka team ko la libération boya ka parce que yo yobi na oba kopesa te lobi nango ekobendi loba makambo ebele bakobendi biso tobendaka babulu yo moko yobi toza bacompositeur ya babulu tobendaka babulu na bafamene surtout boya mamambongo kolinga kuti mamambongo te parce que soko omeki kaka kozwa ressource mamambongo ebaka olinga te sujet wana kote wana bakorécupérer sujet wana
ba ça bango ba kamebele ko besi ba otongelo mo ki pas o asomi terrain mo na kindele o asalibo ibe no kamebele conseil ngo pesa DSV o ko na mambongo jongi sai kana dossier na ye mo ka duka kote ni na kotila mbongo na ye mukolo président ya pare ko mukolo président ko ya mukolo président ya pesa no compte bon biso tout fait makasi to tinda kuna dire na pa na bango mo kuna limité merci na zo sima ba studio. Merci papa na biso Caporal Kinkela Mobundi Monene yo longi mpamba te na zwa te omoni po ondi ma responsabilité ya biloko il faut mona oyo bato ba prometaka yo lelo tokoloba ke bandeko totia mbongo pona président Etienne Tshisekedi bandeko bakokota na radio na sentiment nyonso ngai 150 ngai 200 ngai 50 ngai 300 ngai 400 apesi pe kombo na ye l'air beaucoup calculé et bimi tamsu ba 20 000 ba 30 000 bandeko ebele zela bandeko okuta 2 personnes ngai moko oyo combien de bandeko ba congolais ba congolaises afandi na ndako na ye moko ba bengi yete ba sengi yete ba tuni yete papa DSV na lingina pambola yo pona radio na biso à Côte d'Ivoire même na radio à lobi mokili mobimba ba yoki ye apesi na promesse asengi na kombo na pesi ye pe kombo na ngai kaka oyo Diana Sulufutu na pesi ye kaka kombo ango mende ko banda kima na lelo est-ce que donc au kabona na congolais il faut promettre au poids kima yango tellement na yebi bande ko bele boko mona nga DSV na ko pesa boy na promettre boy bolanda te batu na lokuta yango na lingina ko na piège wana te sina yebi moto nyonso ko promettre akimi na ye asala kaka ndenge motema na ye tindaki ye aya kokosa na kati na radio lisolo mutabenga ki ete oya lingi ko sala malamu asala pona Kongo na ye yango Caporal Kinkela na zwa mayele ebele na lingaka lisusu mabakambu oyo te na ebite mama na biso Marte soko za na nzela ya singa okukomela biso soki poza na nzela ya singa te to kende nano pe papa na biso PMM mata fifar toyoka ndenge bandeko bazali koloba toyeba kokabola mayele na biso mpoto zali kokende molo na 23h nde tokangi bisaka. Merci. Merci ndeko DSV vraiment mingi ya kolobeza te bandeko se balobi nyonso surtout donc question ezali nayebi ke papa asali tout etikali na biso tosala ça c'est sûr et certain toza nango mais ye azali sur le terrain la stratégie ebele oyo pe koki kosalama ye mutu akoki koyeba ngo to ba o baza nzinga na ye bakoki koyeba nde bakoki koyebisa biso ke non voilà place bozali lite komi to changer masolo boye to koto yo to komi blender na situation boye pour le problème mbongo naza vraiment na mingi ya ko tia commentaire te je pense sur un certain bande ko pese ba lobby congolais même pesa ki na yete mais epa ya batoro banini na pesa mbongo na sala boye yo moko yebika ba calcul ndenge lobby oyo lobby ya pesa 150 mukolo batu musu baza ko promettre ba 150 ngala yokaka mais na yebite soki sozwa va vraiment rôle na ngate pour la vérifier yango wana eloko wana ko senge pana yo ya ko tiambamba papa na biso asala basala numéro à compte yo tia yango na radio affiché yango na radio mutu nyonso tu ayebi ke fa sala geste na ye a côté la radio amoni numéro place ezali soki akosala paroisseur union a viré na compte wana soki ndenge na kosala donc gérance wana ezali vraiment kuna na tango wana ozana compte moko a rendre na bana Congo te ozali nde ko sensibiliser bana Congo de façon bapesa quelque chose pour la kosunga lit mais soki lelo lobi ke ondimi ozwa toyebi tozora souci ya papa na biso abengi na Norvège ezala un souci mais yebaka ke ba musu ba yaka kaka pona ko salir na minute yo ba congolais ba komi na 3 systèmes pona ko salir yo oyo kaka kote aza kolabo
ya mibale aza ndoki, ya misatu ayibaki mbongo ya bato. Alors pour la kokwela mutambo wana te, je pense qu'en tout cas idée oyo za nango pona nga eza nango kitoko. Ba papa la biso dio mesoka zongi toni basala le courage ya oto nga na zotele melake no bango pe ils ont un travail à faire. Bango faut basala biso photo sala pe de commun accord parce que biso toza musika 8000 km toza musika. Mais bango baza sur place baso yebake non toza na besoin ya likambo, toza na besoin ya likambo. Nde yango tozo senga bango pe faut basala quelque chose pour nous dire que voilà eza bouye DSV depuis au banda ko senga numéro à compte o même papa bimarate mais ba conseiller bazali ba secrétaire bazali ba o ba ko kende basal sika compte batinda de façon bana Congo ba koyeba ndenge ba kotinda vraiment de ce côté. Bon nga na opesa ka coup de chapeau ezali bien pour la garder crédibilité à radio lisolo pour congolais yomoko yebikaka soka linga saliro les 3 points wala ka so balobi a des vazandoki aza kolabo aza boye bato bakimi matondo vraiment na pese bandeko tumbote. Je pense intervention ya suka na mukora lilo ya wana matondo desve. Merci. Et bon to papa na ngai to pesa ndeko na biso 6 kg ndeko na biso kanga radio na yo ndeko na biso toza koloba chaque fois kanga radio tikala na Skype naza koyeba te bandeko na biso ba congolais tolingi tolongola moins distraction ngo me baza komema na solo na yo kanga radio ekozala malamu otikala na Skype oyo kabiso topesi yo maloba loba maloba oyo ezali epai na yo. Merci ndeko na biso 6 kg topesi yo maloba. Ok, nana lobi boye ezali possible na biso bato tozali bamboka mosusu boye kolanda bino a partir ya radio tozozwa vote alors toza kolanda a partir ya internet. Alors kobenga na internet ko utiliser pe Skype mbala moko ezali penza clair. Na banzi ndeko akatani ako zonga lisusu pamba te ndeko na biso akatani na banzi bandeko tozali kokende na suka ya masolo na biso esika otolobi eloko nini ekotisi distraction na kati na liti oyo bandeko misusu balobi bakombatan balingi bazala bavedete bandeko misusu balobi basi balingi bazwa mibali na bamarshe bandeko misusu balobi misusu bazali kosala ba YouTube kaka po nako miyebana na banzi bandeko oyo bozali kolanda biso tozwa mayele totikala komona jamais PPRD bakanelaka bakombatan bakende kosala ebele ya ba YouTube ba filme ebele po na kolakisa ba programme na bango. Mais tomoni ke biso mbula oyo ba combattant moto nyos to azali na kamera na ye zwa kamera na yo bomba na ndako soki eloko akosala ezali te okende na terrain ya bale obimisi kamera obandi kofilme bato baloba likambo ya Congo mais totali na makambo nyonso tu ndako moko na kine kwei te officier moko akwei te o général moko akwei te politicien moko akwei te mais tolobi ya trop. Est-ce que bandeko na ngai ba combattant na miniti yo ezali to sala kama kelele ya wenze olamuki combattant Kingani parle combattant Songolo parle de combattant Kingani parle de nyoso komi ko parle soki bomoni mutu moko alobi o combattant Kingani répond o combattant Kingani répond Kingani. Donc tokomi na biso lokola bato moko bato théâtre bomoni makambo Félix Wazekwa oyo abandai kosala na Kofi Olomide amatisa Félix Wazekwa po kaka na ba polémique ya boy bango balobi biso kotoyo. Alors biso pe tozwa stratégie bango balobi
biso silence tozui to calculer maloba oyo bango balobi tokoyeba ndenge nini tokosala bango balobi bato ya bakombatant o balingaka mingi bakamera balekani bozela soki bomoni bokoya bwe na bwe bandeko bakomi kokita na bango na Amsterdam bapoliticien yebi ke soka kiti na Zaventem bakomona ye aya kitine na Hollande camion akoti ne Belgique bomona ye aza kolekana na ba chaîne ba mindele o akitaki wapi bokoyeba pepa ya zalite bandeko balobi to garder silence to kitisa mwa dose ya ba YouTube ya kotia bilongi na yebite ba misusu balingi bilongi ezo sala bango esengo distraction oyo mingi baza kosepela na yango pamba te aleki atie filme na ye na site moko azwi amamiki numero ya telefone na ye ma bandeko eske batu ya PPRD babinemi tango bango balekaka baexposaka banumero ya telefone na bango bon sikoyo ebela banumero ya telefone ba combattant baleki bacheche banumero ya telefone po batu babenga bango banani babenga bango bokoki kopesa biso mpe yano banani ifo babenga bango po bato bakobenga yo oyebi bango te bamisusu bakofelicite yo me bazali ya parti wana okoyoka maloba kitoko aza kosolwana bani kosolwana ti bokokutana abimisi mpe mosolo soit asali yo mabe sikoyo bato wana balekanaka batiaka banumero ya telefone po Hippolyte Kanambe akorrompre bango abenga bango yango moni langage ya bakombatant nyonso tu oh d'ailleurs balingai bakorrompre ngai na 200 000 oyo kutu bapesaki nga 150 000 na boyaki lokuta bango nde bazali kotia babiloko wana banumero ya telefone batondisi po baluka moyen ya kokontakte bango mezo salama te ndeko na ngai combattant to doze na makambo ya bafilme ya kochacha bafilme to doze makambo pe ya kopanza banumero ya telefone oza député te ozali ministre te tozali bato tozobunda na mulili oyebi ke telefone ezali adresse telefone na yo ezali adresse bakoki korekipere o kaka na telefone ndeko na biso na numero ya telefone nkoni okoti topesi yo maloba pamba te tozali kokena suka ya baconclusion ya bamasolo merci beaucoup Boto DCV Odon Pambo depuis London na sepeli na kotika sikoyo na ye kokuto place ozoloba banumero ya telefone na bainterview de blo mwa bongo bandeko combattant so baosala bainterview na bango ta ndenge waso na nzela te oyebisi na papa merci na banzi papa na biso wana olongi me na kopesa lisusu po fungola mpoke malgré oye retard mais obeta bapeli na ntina yo vraiment teme na biso ya mokolo malelo wana na banaye kodevelope eloko nini Odon Pambo le grand dépositaire célèbre oyebi ememeli biso distraction na kati ya liti oyo yebi loba eloko ememi distraction na kati na liti oyo po lelo tozali na système ya nzete mbila tokokata oyo ya distraction tokati nzete oyo ya mibale tokati ya misato tokati po nzete kola buzoba etikala yebisa biso eloko nini ekotisi distraction oyo yebi mpe oyo na wuti kolobana osangisi nyonso tu ale tumba tokende merci beaucoup DCV ya on a yebisa roza kolo masolo eza pona kobaka ba flair te mais batu tout déjà confirmant po ya pena nzeta mbila tokata mais ekola lisusu te papa nanga oniati pena makambo olobi niveau oyo kombe komi kokendela foto loba mabe nyonso ya nga comme na système yo combattant yo homme politique osali faux pas na zilo babandi na yo nyonso na sélectionnant ya contradiction na yo na niki yango na YouTube yo moko mona ba réponse na ba question na yo oyo mituna papa na ngai distraction ebandi na koyebana kokoma star omundo ko ya soki yo oyebani do balobi ko na yo nde mukili nyonso ikomi ya yo na sima basi balandaka yo makambo ebele première distraction yango wana de deux papa na ngai olobi makambo solo na combattant to bundaka na mona te politicien ya PPRD aye akali interview akomi numéro na se wana bo contacter nga boy na boy contacter kingani est-ce que tant to yaka na kata ba licence to yako luka ba contact
ou bien tu bundaka na bo solo non na mona te place yo ba radio du solo ba intervenant ba lobi ke bozala bo benga na loko tel to sala nini sur ba pesio o pesi numéro téléphone na yo ngai biloko wana vraiment zalanga na mutema nazwaka même comment na koloba nazwaka temps ya kolobela ngo te yo lelo nzamba simbi yo lobeli yango babiloko wana tout ezali babiloko moko za ko affaiblir lit oyo babiloko ezali kokota ba distraction parce que une fois au tient numéro na téléphone à mon côté la mutu ya radio on va contact boy na site non c'est bon mais yo ezali combattre yo au salle interview moko boy numéro na ba fichana numéro ne bungi ba mususu ba ti wana mais normalement ozoluka nini o ezali commerce te je pense que ngana mutali boso moko sala ba nini to sensibiliser ba pour peut tambo na radio na mutali boso yo ba tinda mo para na boya na isi le tinda ngana boya laki na li combattant na ko ngana exposer numéro na ngaki ngana sala radio te banana botama yo ndim to sala site ko tia numéro na c'est tout à fait normal yango moni ba loko mba sekel moko o ba comprendre c'est moto aye ko yebana ou bien moto o azo bunda po na mboka na ye. Et voilà Michel Yendemi Onyati ya solo il faut tonga oyo to tout babango po babika. Et si veut soko bisa ki temo je pense que tantôt nga pe nzamba ko souffler na tantôt na tiango yango to se compléter na radio li solo o sali ya solo o sali bina good job neto baka ko bimisa tem oyo. Alors bande ko na ngai eloko et distrait biso mingi et mimi distraction na ratali tezali un an végétarien au monde royaume comme ko sala d'interview pamba o yeba na miso batu o ke zali ko yeba na ti ezali nde o tie vie na yo na danger et il faut o yeba danger wana comment yo ko affronter yango ozwi numéro na o tie ezala muta PPRD o sentinelle ya muta PPRD moko boye azanango ezala muta bo mawati na PPRD azanango ezala muta sukula ndako wese ya muta PPRD azanango siko batu tout ba ko contacter anytime bagi bengi yo ato lali ko yamba phone na yo mais comment phone yo combattre ko ne ko na kata ba site question mark OK phone na combattre il faut ezala toujours na bato ko sa ko bunda na bango boyebi ke ko ba tsara l'écoute ezali mo ya pas cité mais bambila o ya poto ko ba tsara l'écoute ezali ko mo ya pas cité yango mo de wana ko na retard DCV na ko pambola nzambe na temo yoche na ko sukisa na ko lobaki ko niati point wana soki ba combattant bazapenda ba combattant ba bunda ka ya solo batika numéro na bango moko oyo ezali place wa ko contacter bango et non numéro personnel tinga na ko bunda marche ata na salle d'interview bongo na ngeli kiwapi boko tikala ka ko zo numéro na ngate boko mona ka yango te amwe ko lukongo pa ya mutu oya yebinga ndozwango soki na ba site na ko chate parce que na bunda ka mboka na bunda ka te pona bien nanga ou bien pour ba contacter ngana tina ba contacter ngate mais na tina ke na pesa ba ide ko mboka nanga ekemeli boso e boto de CV na temps pesinga nzamba pambola famille na yo vraiment na tiki bino bye bye. Merci papa Nabiso Odon Pambo intervention kitoko boyebi bande ko numéro ya téléphone boko mona combattant mosusu aza koloba ba bengi ngai na numéro ya téléphone balobi ba ko boma ngai mais boko boma ngai te aya sali YouTube alekisi yoka ba congolais mawe ba yo baloba bengi na numéro ya téléphone atiki kutu malobango tala malobango yango ba ebisie ndeko nani mutatinda ki ocha numéro ya téléphone omoni ba numéro ya téléphone bandeko na biso baza ko exposer ngo partout ezali pona banzele kete pona ba mumi ba benga ka bango ndenge bozwa ke ndako yambaka bapa ezali ndako malamu mais c'est faux nani mutayebisa ki oke ndako yamba bapa ezali ndako malamu zela mukomsu na kopanzela bino sijana boko comprendre ke ndako yambaka bapaya ezali ndako malamu pete na banzi bandeko ebele ba numéro ya téléphone nyoso to na pona kozwa caporal Kinkela commandant caporal Kinkela abambi déjà numéro ya téléphone na ye basio balukaka mibali bakosala nini bato balukaka ba combattant bakosala nini alors est-ce que ba combattant bazana misu ya komona moto to alekana atie numéro na ye esengo zotambola bango na nini na téléphone okoyoka mutalobi
babenga kinga na Afrique du Sud, petit moko abenga kinga na Australie, petite moko abenga na Canada, la ndi interview na ngai na lobaki, félicitations kutu petit ngo comme ko benga pamba nyonso eza pona ba momi kaka eloko mosusu te, ou bien bato bazali ko luka po ba corrompre bango po muto ozali ko bunda jamais ko exposer phone na yo apporter à tout le monde. Bato babanda ko benga yo, est-ce que bato bazali ko benga yo oyebi bazali ko benga yo pona nini? Distraction totale, qui fait des taria total, bato balingi bayebana babima bastar yango tozali komona moindre manifestation muke bato baye ba cameraman ye bato balobaka sala collection ya bato oyo balobaka wana nyonso to bandeko kangisa maloba ya combattant songolo ya neboye ya marche boye omona kaka même parole elo moko changer te. Alors ceux qui rabbin ne change pas même parole elo moko ezali ko sala te. Bon à quoi bon ya ko sala belé ba film belé ndeko ete ya biso to komi na suka ya masolo na biso to kolekana to pesa bandeko nyonso to moi 2 minutes poto kanga bisaka bandeko nyonso bolandaki biso na mpoko malelo na banzi toyaka na ba émission soit ba débat po na kolobela mutu te mais toyaka erreur o ezali to bongisa poto kende liboso mais soki to bongisi te erreur ko continuer yango tolingi erreur oyo to bongisa po to kende liboso tozala ba combattant oyo ya solo tozala ba combattant oyo toza déterminé pe soki olaki okopesa président eloko salela yango soki olaki ndeko salela yango po Kongo na biso kende liboso toleki epe papa na biso Caporal Kinkela 2 minutes na yo pe tokei na bandeko misusu. Merci. Eboto moto na yambo ngana 2 minutes na ngana kolobaka kaboy na lingi penza moto na yambo bet la biso émission moko concernant kaka bureau ya président de la République Etienne Tshisekedi bureau na ekra pa bureau ya président Etienne Tshisekedi travaillera bien te de ba bureau na o pesa na Europe ngana benga ngoka ba ambassade ya IDPS en Europe et travaillera bien te ceux qui doivent faire la presse na bango travaillera bien balanda ba émission obiso to lobaka mbala basi ba ko china mabele toujours la IDPS toujours ça la critique et belé pour la IDPS à terme tout mon côté Europe à ta poser à Benelux mon côté ayaka kona ko contredire biso bien ko réagir que les cambolobi des hommes ba faille na biso mutu mo ka sala la rangote to beta biso mo ko na ka bureau IDPS na ba représentant na ngono surtout à Europe ba na ba faille makasi IDPS et ça Etienne Tshisekedi tem d'ailleurs ko sala ba konti wana isa ba bureau ya Benelux ya Europe ba ngondo ba ko ya ko pesa biso ba makambo wana papa tena ko le kana do te me bango msana bango nini ba bureau en Europe awa IDPS yami balé eloko ngana kolobaka ke DSP ngana ko suksaka bu DSP en tout cas mama mbongo na radio solo sur ba yekra o question boye non ko joate ko simba pété nazo simba loba merci eboto tokei et papa na biso dudu to pesi maloba DSP ngana koloba boye c'est vrai que makamambong baza ko senga mingi que la responsabilité doit ndenge zo position na yo il faut maintenir yango mais na kusuki ça na point oyo je pense que situation to bossa na te mboka na biso bazui yango en otage donc ba verrouiller ba mona za ko utiliser ça très important ba verrouiller ba nzela nyonso tout ceux qui boye basala la population lingi ko sala bale bazo boma bato ba homme politique ba lingi basala un mouvement au CPI déjà au mona wa tribunal ezaki ko lukaka makambo tribunal efandaka ezira bafunda muto afunda likambo nde bongo tribunal aluka muto bakanga muto wana mais tribunal etinda bato déjà bazana kisasa kozila ke oya kosala bakanga ye omona wape nulle part au monde mais na Congo de Salma donc tozali na situation moko oyo que marche à manœuvre ezokoma très limité omoni donc biso tozali libanda tozali na opportunité ya ko dénoncer babiloko de Salma kuna ce qui s'il vous plaît ce que de Salma émission par exemple il y a 2 heures à 3 heures
Donc, il faut, enfin, il faut, je vais vous demander une chose, ça dit que na émission wana, il faut ba mot-clé, il y a situation à Mboka na biso et Bimak. Le coup là, ba viol, ba massacre, ba 10 millions de morts, ba biloko et Bimak na ba émission, parce que ba zolanda ba émission. Tous, na quatre na émission, tous se perdre na ba, évidemment, na tête de tout, na ba détail et belé na biloko comme sous-souté. Voilà, donc, et solution nini, solution ezali, pression, tout ça, la pression ma casse, na ba homme politique. Ba homme politique oyo baza ko linga ko kozala sima na Tshisekedi te oyo ba mindele baza ko corrompre bango moko na moko po ba quitter zinga ya Tshisekedi azala isolé. Voilà technique oyo ba mindele baza ko sala yango wana ba isolé Tshisekedi alemba et puis ba na etika kaka et puis to kanisa te ke ya yebi makamyo surtout il faut tous à aider admettons na tanga ki balobi ba merci papa aux États-Unis pourquoi il faut corrompre et ba no tika kaka lite wana fanda. Voilà, donc biso ba to comprendre ma merci papa biso to côté vraiment na suka intermédiaire na nini na staff na ye ba pa ke ya solo na ye na mbele ezali kaka pona ko corrompre ye po atika lite wana mboka ezala kaka ndenge ezali wana po ba continuer ko piller mboka. Voilà. Merci papa na biso to komi na suka boko taka avant et kozala malamu po to pasola rampoke vraiment so bozo kota to komeka ba débat ko débattre vraiment na suka boye mwana motope esengaka mwa kopema papa na biso okito sukisa émission. Merci. Merci Big Boss na ndenge opesinga lisusu maloba ngana ko lingana expliquer bandeko omoni na uto yoka bandeko ba lobi na bango bien mais ba rebeta mingi mais ozala na moi 2 minutes na yo pamba te oui na le bonbon ba beta mingi masolo o ya finale il y a destruction finale donc avant to komana no wana moi je pense que to uti ko beta bien di solo awa tozo lobela distraction donc tant tozana na kati ya distraction et sengeli to sala na nettoyage to bongisa na to kombola po bosoto ezali nanu. Donc, ce qui te comboli, je pense que tu banda les sous tu démarrer bien combat na biso to kende malamu poto banda ko sala ba pression wana o tozo senga o bozo senga mais le temps to kozala na kati likambu o tozo lobela poke ya lelo je pense que ezala moins difficile pe na papa ba mama o bozo landa biso to ko senga la bino kaka bozala na kondima komba na biso to lobaki combat et kozala makasi to ebaki ke kozala boye to continuer to zala na bolingo kaka entre biso même ba combattant to zala na bolingo to zala na discipline nde to kolonga ingeta na tiki maloba eboto 5 4 3 2 1 Baba God, now your hand working. Every guy, now your hand working. I say, you know it's easy. To the sing and the dance and the people they rejoice. My brother, my sister, don't need today. If you could do a party, make we the tongue of the air. Baba God, now your hand working. No be lie, I say no be lie. No be everybody. Why sleep for night? You wake up, see the light here. See the picture is right here. I know they enter for eye. Make you do your best here. Baba God go handle the rest here. Even if you no get money, the body they shake body. No need to get your body. If it no be God way, last one be the dead body. Nobody be no baby. When you fall, you go stand up again. You try them again and again. Cause you know easy, yeah. To the sing and the dance and the people they rejoice, yeah. My brother, my sister, no need today. If you could do a party, you make with the tongue of the air. Baba God, now your hand working. I see my people on a good day. Nobody wake up for this world to suffer. On a bad day, now you come today, another man tomorrow. My brother, which kind life be this? Everybody getting always to follow. Try, but you know easy, even if you don't get money, they call it a shake body. No need to take your body.